Rapport, il y a autopsie. Bon, on a déjà dans les réseaux sociaux. Malgré que un secret médical dans les réseaux sociaux, sans accord, il y a famille. Les Congolais, comme nous sommes méchants, ils vont brandir dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas gentil. Maintenant, ça dit non. Rapport à autopsie et bimike, Jani, a Koufaki na accident vasculaire cérébral, hémorragie. Donc, c'est dit à quoi? Batali na makila ya Jani, bamona que absence ya médicament ya tension. Donc cela veut dire Jani a kataki komelaki sa tension un long moment. Leur accident on a eu et attaqué et l'eau pour défendre yango, ils allaient quitter yango et me mis na liwa. Donc on dit police na médecin légiste à remettre biso corps. Ce que ça que nous avons sur internet, oh azalaki na bloc à makila na mutu, oh batutaki na minute on meletosi corte, police alanga benga akanga bato bazaki pende na ye pour abanda kosambisa bango déjà. Donc si la police a pris biso corps, c'est que médecin légiste a pris rapport na ye. Na éviter son azalaki clair. Oh bazo comme na internet, oh blessure makile kangamaki na mutu abetaki loko babundaki biso toyebite biso totala au papier toza nango tozwi yango na la police na médecin légiste. Merci beaucoup pour la lelo tosuki awa. Dernière question. Tozana surtout le papa. Dernière question. Voilà tout le balinga. Moi t'as posé 3 questions. Mais oui, il n'y a pas de souci. 4, 5, c'est parti. Bonsoir mesdames et messieurs. Merci Ndenge Boye Bele na conférence de presse Oyo Tolingito Sala concernant Liwa Yandeko Nabiso, artiste Jani Faye Franco. Merci beaucoup. Ndenge Bo répondre présent na conférence de presse. Alors tozali awa na gauche na ngai tozali na Ladi Esobe, le roi du rire, auti fraîchement na Kinshasa. Kolanda ye tozana Sami Mokili, mobala pembe, mobala bantando, konza bantando. Oyo alandi ye tozana Maxi Bondowe, Mama Engalisa. Ngal Wabino, Mister Siatoul. Na mopanzi na nga tozana Major Bisadidi, Zolo Zolo, le producteur Atika Rabisote, et na Moi et na Boutou. Na mopanzi ya Major Zolo Zolo, tozabongo na Fioti Ngoma, acteur, comédien, Awiti na mboka Suède. Ayaki kaka pona kukabola mawa na biso baninga na ye pona liwa ya ndeko na biso Jani Faye. Bien. Tosali conférence de presse oyo pambate bomonaki na bilili partout ndenge liwa ya ndeko na biso ezalaki na mikakatano monde entier. Et surtout biso batu tozalaki na équipe ya comité ya pilotage. Tozalaki parce que lelo nde esili. Musala na biso esili lelo. Manyoso oyo, maso oyo moyoki na internet. Oyo esali une semaine. Tokoti ba miniature. Ya une semaine. Oyo kobandela ezate boyoki oyo bokoye koyoka. Biso moko tolobaki ete soki tolobi to banda ko répondre toko bebisa ba démarche o tozo sala pona ndeko na biso Jani Faye. C'est vrai, Jani aza na famille biologique na ye
mais biso tozali deuxième famille na ye, famille artistique. Na manse lobami vérité ezali kaka na ndenge biso tovandi awa. Alors tokoloba boye na banzi mokili mobimba bozali na posa boyeba bozwa pe rapport pamba te biso tozali bawumbu na bino oyo tozosala fo topesaka bino pe rapport po Jani azali artiste ya moke te, azali artiste ya monene. Tolingai kopesa rapport te tous les jours tozosala badémarche tozopesa barapport ekozala bien te. Lelo lokola mosala na biso esili yango tokomi koloba na bamédia tosali pe conférence de presse oyo mpo nazala molai te en ce qui concerne mpo mokili mobimba ezotalela 10 000 € oyo les boss, les grands maîtres Choisi Matata mpo nazopesa bamerci ntango topesaki mbela tozalaki na besoin ya cotisation mpona kosala matanga ya ndeko na biso Jani Fai. Na bandi tout le monde bamonaki geste ya boss Choisi Matata asalaki atindaki 10 000 €. Na 10 000 € wana boyokaki deja na bamédia ke ono ekomaki ndambu ekatanaki boye. Vérité ezali awa ntango tozwaki 10 000 € wana tozwaki yango na nzela ya association wana esalaka mosala wana banda kala soki moto akufi balingi basenga lisungi epai ya Choisi Matata basengaka lisungi soki ekomi lokola association eza na caisse elongolaka pourcentage nango etiaka mpe na caisse oyo ya bango mpo bafonctionne. Esalami kaka mpo na Jani te mpo baspéculation ekomi trop. Ndenge nini mbongo matanga balongola matanga mpe oyo elekaki avant Jani balongolaka batiaka na caisse na bango ya association mpo basala action na bango. Tovai na poto toyebi ke bassociation nyonso etambolaka na babénéfice na bango oyo bazwaka. Alors association wana ezwaki lokola 2 000 € etie na caisse na bango, biso totikalaki na 8 000 €. 8 000 € eza mbongo asetula te oyo sango epanzani setula ali mbongo ezali mbongo totiaki na caisse setula simbaka mbongo te. Toza na bakesiere na biso oyo bazosimba mbongo ya matanga ndakisa Mama Maxi ndakisa Meta Mpinga ndakisa Patricia Bipale. Donc devos aza na keste devos aza na comité ya pilotage ngai setula molai na devos na ndeko ya Jani kombo na ye Guy. Jani aza na bandeko awa na poto ya mobali kombo na ye Guy, ya basi bazalaka na Nantes bakuzi na Jani. Donc tozali kosala badémarche wana en collaboration na famille ya Jani na Kinshasa na famille ya Jani oyo ezali awa. Donc transparence ezalaki. Alors deuxième problème ezali nini? Deuxième problème ezali bino nyonso mokili mobimba monaki ngai Devos molai na mama ya bana ya Jani Fai na kombo ya Labrine ebetisaki mingi mabaku bato ebele balobaki pourquoi présence ya Labrine na délégation oyo ekendaki na ambassade ya Congo. Bakonzi basengaki azala pourquoi azala parce que Jani Fai akufaki na ndako ya Labrine. Donc Labrine azali témoin numéro 1 oyo l'état akokaki kotuna mituna
Tango bazwaki corps ya Jani, eza na papier moko basignaka. Moto asignaki yango ezalaki Labrine. Tango tokenaki na ambassade, tokenaki kosenga mbongo te. Po ambassadeur ayebi ke Fondation Mama Denise esi ezwaki charge ya corps ya rapatriement ya Jani Faye elongwa poto kende Kinshasa. Ambassadeur azalaki au courant. Biso tokendaki poto kende kosenga aide juridique po awana poto soki moto akufi po ba rapatrier ye. Esengaka ba papier belé na ambassade. Et surtout kende kona biso Jani Faye azalaki déjà na récépissé mais comme qui déjà expiré. Donc azongaki lokola sans papier. Esengaki que ambassadeur a intervenir. Tokenaki kolela na bandeli lisusu kosenga mbongo te. Azalaki na récépissé yango esili banenovelaki te, voilà baboyaki. Alors tokendaki po ambassadeur apesa biso conseiller juridique po tosala na ye badémarche. Nazo remercier monsieur l'ambassadeur le professeur Emile Ngoi Kasongo aboyaki te, apesaki biso monsieur Junior oyo akotaki na organisation mpona kosala bapapier mpona rapatriement ya corps ya ndeko na biso Jani Faye. Tina ya Labrine ezalaki wana. Troisième, mpona zala molai te, ezali ke batu mingi bapetisami mabaku balobi ete bacomédien basalisi matanga sango epanzani bakaboli mbongo babanzi mama na Jani te oyo aza na Kinshasa, babanzi bana ya Jani te oyo baza na Kinshasa, babanzi bana ya Jani te oyo batikali awa. Nazolo bango na face du monde. Jani abalaki na Kinshasa, akendaki na mairie oyo tobengi commune. Mwasi abalaki komo na ye Sylvie Moliso. C'est elle la veuve ya Jani Faye. Labrine azali mama ya bana ya Jani Faye. Batu misusu babeta mabaku. Pourquoi bozo kota Labrine na makambo oyo? Soki botali résultat ya autopsie oyo médecin légiste apesi bokomona adresse ya Labrine eza na 4 ya comme la ville la 77. On a prouvé que l'État azalaki na posa na ye pour zwa renseignement mususu. Alors, lokola to sisi mission na biso tozali kolamuka tongo kokende na ba mairie na ba morgue na la police na ba ambassade poto luka les voies et moyens pour nous autres ndeko na biso ekende. Na minute tozoloba batu ya fondation ya Mama Denise on nous pesa ba merci baza déjà na poto bakoti ya contact na ba pompe funèbre oyo bango bazwaki po ba rapatrier corps na Congo. Donc lelo tozali vendredi corps ya Jani ekokende semaine prochaine tozoluka mukolo po ekende. Tolobi boye matanga ezali susu te po tozwa sale bato baya ndenge bayaki. Tozobeta sete Mama Denise apesi mbongo te na bacomédien ya poto. Matango bomonaki mibale tosalaki ezali befort ya ba cotisation ya bandeko ya théâtre na bandeko mususu batiaki. Bandeko mususu bakataki kotia cotisation po bayokaki que Mama Denise azui rapatriement ya corps ya Jani en charge. Boyini biso ba Congolais à partir ya wana mutachaki sous cotisation te. Na mwa muke oyo tozwaki tokosala réunion toyeba nini tokosala nango
na bato bako accompagner corps baki nomona mama na Jani bana ya Jani po Jani atiki bana atiki pe veuve na kombo ya Sylvie Molisho tozo reconnaître yango po awa na poto Jani akotaki mérité donc abalaki susu te mwasi na ye atikalaki na Kinshasa oyo baboti na ye bana na poto Labrine yazali mama ya bana na yango lokola tokomi na suka tomi topesa bino programme Fondation Mama Denise Niakero oyo ezwi charge ya rapatriement ya corps etindi 2 billets na famille ya Jani na mawa na ye apesi ba comédien billet moko oyo bazala lokola bato mibale ba accompagner corps nazopesa message na ba comédien nyonso baza na poto tolakisa bolingo oyo alingaki Jani tosomba ba billet na biso poto accompagner corps ya Jani totala esika nini bakokunda ye po akomaki famille na biso comédien nyonso wana na Bruxelles na Belgique pardon na Allemagne na Suède na Londres sombaka billet na yo tosala sold out to buka guichet na ba oyo etekaka ba billet monde entier ba sentir ke balingi ndeko na bango ba agence bukana avion etonda po toza ebele awa po tolakisa bolingo tolingi ndeko na biso toko accompagner ye jusqu'à mokolo bakotia ye na se ya mabele po nazala molai te naza na baninga nalingi napesa micro na tokobanda na papa Esobe na papa major po ba spéculation ya ba congolais na biloba major na Esobe baye awa na ba frère na bango moko na ba frère ya Mama Denise te na bolingo baza na ngona ndeko na bango Jani c'est le moment ya kolakisa bolingo baye kozwa corps po bato ebele bazoloba na tike wana major Bisadi Dayeli na Esobe fale bapesa yango bana Jani baya awa bandeko Esobe na major Bisadi bauti Kinshasa bakomi lelo na batike na bango moko na bolingo na bango mpe baza na monoko ya koloba na kopesa bango micro voilà donc na kopesa bango micro bango moko ba s'exprimer. Quant à moi je vous remercie bato yo nyonso bafingaki Siatula muyibi oyo ayebi ke apesaki Siatula mbongo matanga Jani lera ngoyo kor nane keite luka papier ya Western Union na yo papier ya Ria papier ya monogramme soki bembese keye okoma trop tard bimisa yango kobetela maboko te posi bofinga ngai abetela moyibi maboko te donc pona likambo ezotangama ke Siatula alobi ke Jani akufaki pona whisky. Les gens ils ont déformé mes propos. Lelo ningi na profité en face du monde. Nakoki kochola liwa ya ndeko na ngate. Jani c'est mon frère, c'est ma famille. Nalobaki boye. Ezate ke ba whisky wana tozali komela kaka mikolo ava kufa non. C'était en 2011 quand Jani azalaki komela nanu. C'est vrai. Tozali komela na ye. Mete o akufi na whisky non. Mikolo nyonso bapekisaki Jani masanga. Donc bolongola makanisona ya mabeke Siatula lobi Jani akufaki pona whisky. C'est pas vrai. Mais ma question c'est autour d'un thé.
Bogotuna. Première question. Te Bogotuna, ça va point où ça qui passe pendant une semaine. To vanda ki nango. Alors, le lolo la démarche Sili, Korel Ngoke de Kinshasa. À part Mbongo, il y a Swazi Matata, on appelle ça Bisso, grand maître, 10 000 €. Je reconnais les commandants ESO, Namwasi Naye, Batinda Ipe Cotisation na Bango na Maboko Nanga. Les deux personnes dans le monde entier, Bango Wana. Ceux qui sont Azali, Nazo Belela, Abima, Alaksaba Preuve Naye. Na profité na occasion oyo. Na pesa bo ketu premier mes condoléances. Hauto kufa, ukufela mama naye, mama Vero. Donc, liwa ezwaka mutu nyonso. To sepelaka na malera mutu te. Nakanga na monopoliser parole te. Na pesa maloba na Ladi et Sobé, les rois du rire. Merci, je vous remercie. Bonjour, bonsoir, Nabatitou, Bazolanda. Vraiment, merci beaucoup, na président Jean Mister Siatoun, mon vieux, mon papa, Yatongo. Alors, moi, na koyi koloba elo moko. Tant tozwaki sango ya liwa ya kulutu nanga Janify, ezalaki nga nazalaki awa na France. Jani akufi lundi le 11 mars. Ngai voyage nanga ko ici là le 13 mercredi nazonga Kinshasa. Sinon ça va nga pasi kotika sango ya ndenge wana baoba fuyi na misu na yo zotala apotika otata maboko te pona okende ndenge wana pona nga na mona kango ozala un peu ridicule par rapport ya misala oyo tosali na jani na image oyo toyebani na ye nalingaki na prolonger voyage na nga na bina okende lisusu te parce que jani ndenge akufi na misu na nga boye nga naza awa na okende lisusu te. Et après, isengaki nakende sur place lokola bandeko mosusu ya lisano bazali kuna nameka mpe komemela bango rapport etala nazalaki kuna makambo eleki boye nakutani mpe na bakulutu mosusu na banenga mosusu baza na mboka tomeki kotalisa bango makambo ndenge elekaki awa. Alors lokola na ide na nga ezalaki ke nakoki kotika ndenge wana te nde namoni kolutu na nga Major Bisadidi azosala programme ya koya mpona kozwa corps ya Janify ezonga na Congo. Nde natalisaki ye nalobi ke bon nga naza moto ya bavisa mpo ya visa na ngai ezali soki okozwela ngai billet tokende ngai mpe nazonga nako nzela moko nde kulutu Major comme aza producteur na biso aza producteur ya biso asali production na ye na biso nyonso te abi pas de problème nga na kozwa charge ya billet na yo tozokende na nde bomoni nga awa nakendaki Kinshasa nazongi lisusu parce que natalisaki ye susi na nga. Merci donc oyo nakokaki koleka yango Major mtasomela billet Major Bisadidi mtasomela azosombela nga pe nga pe na ke bongo pe naza na billet te non topesi charge billet te producteur ya biso na yomoka ya biso nyonso yesami nga mpe na eloko na basikoyo te nga na obaki na oloba kaka après enterrement ti mokolo ebembe ya Janify ekoma ya Kinshasa bakundi matanga esili je crois 1 ou 2 semaines après nakoluka bokutana na nga na solola puisque naza pe na mama koloba. Mais pour le moment, tous les rendez-vous na biso bien akundama na ndenge ya kimia abosi matolo po tozofinga na pe trop na bona zala pe parmi bato bakofinga ki asa obanga miniature tuna biso to mesana miniature mesana nani na omenga na mesana minia donc ezala ba témoignage ezala makambo nyonso na osula na bino kaka juste
après 1 ou 2 semaines so bakundi ndeko na ngai Jani Fai. Maxi oloba mutasuka fioti ngoma loba ni loba. Merci beaucoup. Ndeka baninga balobi nasalaki déplacement mpona ya kolela collègue na ngai. C'était pour nga na katikati ya programme ekosalema na katikati ya semaine. Nzambe asali autrement que ekomi semaine prochaine. Alors pourquoi on a passé déjà 1 semaine awa na France. Je suis obligé à kozonga na mboka place na nazalaka. Mais naza de cœur na baninga nyonso na bobsek ndenge koleka awa kolanda yango ti kore ekoma ya Congo tolanda ngo na bilili parce que dans l'ensemble mosala ezobenga mpe biso. Donc toza konte kaka ya kolanda kaka mango mosika ka. Alors courage kaka na baninga nyonso oyo baassiste biso tous ensemble. Merci beaucoup. Vous comprenez, auditeur aza émotionné, lelo penza koloba te po aza na maloba te, balingela loba esobesa lobi yango. Donc voilà ce que nous avons passé dans la grande dame Maxi Bondowe apesa biso maloba. Bandeko bao bolingaka biso bao ya bino aza makasi te bino bato bosutenaka biso bino bato bokomisi biso bao toza lelo yango jamais tokokosala mosika na bandeko nyonso tout congolais na mboka nyonso ozali oyo teni kende oyo ezala toujours en réveil. C'est-à-dire bozolanda l'actualité du jour au jour, bozolobelela ba journaliste, ba chroniqueur, ba tiktoker parce que ce peut bolandela te mais so peka ba bossa na Jani Fai ya seni akufi. Merci na bino vraiment parce que bozo tenir day en réveil pour ba bossa na te baza toujours na mutu ke tozala na titi ya matanga. Merci na toute fan nyonso azolela Jani na ndako na ye. Dans ma téléphone, la télévision, vraiment merci. Merci pour la matin pour nous faire la matin pour nous avons coup de fil, parce que nous benga, nous souhaitons mes compétences, ma courage. Vraiment Zamba abaxé la bino ebele. Merci à Liboso na batunyo soyo basugi biso pona ke matanga ya ndeko na biso etalisa direction ya Kinshasa. Merci la fondation Denise Nyakero. Il y a notre première dame, maman Denise Nyakero. Merci maman, merci maman, merci maman. Balamisato, on a geste au sali. Nzambe vraiment à Pambolayo, à Kaniselayo. Mandengo ndimi ebembe ya Fai ezo makolo pour la Kinshasa. Merci Fondation Denise Nyakero, notre première dame maman Denise Nyakero. Je crois que tous les peuples congolais bazali d'accord basepe na acte posé basepe na acte posé ya maman. Ndenge maman a essayé kolela na biso na un coup une flamme. Maman et papa et à notre président aussi de la République. Vous avez notre président Fachi Béton. Toujours béton, béton, béton. Merci pour l'assistance Labino. Merci parce que bon dimi qui d'autres ya Jani ils ont na maboko ya baboti nae ya bana nae puis na mboka nae ya Congo esika ko France boy ko yambaye au moins azaki na esika utaki ndi pesika osani ni azako zonga mais naza na message à pour passer par rapport à rapatriement ya corps ya Jani Fai.
pour la fondation ya maman et proposa qui jour ya mercredi. Na mercredi pour ebembe et nzoto amowei na nzoto mobenge ebembe tezo choqué. Nzoto ya faille et comment le même pas le même mercredi mais jeudi à 1h du matin. Donc ça sera autre baka mercredi à 1h du matin pour Turkish Airlines et Kitaka na 23h. Si c'est tôt, sur manœuvre et salami, beaucoup de gens qui minuit. Les tabassans là, babé en monine. Et les canards checking, ils ont ça la maman stoana et bima ba déballer colis le plus de la colis pour comme colis. Tous ces démarches se cause un peu moins temps donc on m'appelle 1h 2h. Nous on a pour un programme Oyo Fondation Denise Nyakero et PSP maman Denise. Mais par rapport il y a ma fan ya Gianni, famille ya Gianni, ba lobi tozonga pa ya maman. Toya koyebisa maman. Oyo Fondation Vie pour la descente ya corps ya ndeko na biso ya faille, c'est un peu trop tard, vraiment trop tard. Et vous allez butu, batu ba kozala basi balali, ba fan na moyen ba yamba ye exact. Et pourtant ba fan ba bonsele ba tirer déjà ba drapeau ba zozela ba yamba ye ba accompagner ye ti na morgue c'est quand tout on est ko pema bon on tout ensuite il y a programme. Mais tout ça papa on peut ça l'envoyer s'il te plaît. Même famille ya moko ya Gianni, maman ya Gianni, maman Leli alors bina zonga pa ya maman asepeli na ndengo zueli nzoto ya mwana na ya mobali ndengo zozongisela ye ya fai na ye na mboka bakoko na ye ndengo zokotisela ye na libulu medikambo oyo zotungisa ezaki herbotier ya nzoto ya papa Gianni ezonga Kinshasa ya mwana na ya mobali ezosala ye pasi parce que vie ya santé na ye na quartier oyo bavandaka na état de santé na ye ekosemble difficile pour aya koyamba nzoto ya mwana na ye na 2h du matin. Pour air toyebi ke biso toyebi ba voyager na air Turquie air biso tolonga na ba aéroport les accords plus de 1 heure jusqu'à l'Ipolo. Ça dépend ndenge ni manœuvre ko ça na l'image. Ne maman lobi na yebisa maman na senga pa maman Denise Nyakero na fondation soki bokoki ko revoir programme ya butu nzoto moyi so ko ya na moyi na vol oyo yaka na moyi vol oyo yaka na moyi yango na informer ta mususu mama yebi be na epeta yebite vol oyo yaka na moyi ezalaka Ethiopien yaka moko longaka na butu awa ekomaka na journée na Kinshasa na midi. L'État to récupérer corps ba démarche to kolonga msu na aéroport ba 13h. On pourrait faire un bon cortège. Il y a Ebembe na biso, il y a ndeko na biso ya faille, il y a artiste congolais pour na ba fan na baza na Kinshasa. To ke na mo direct ti na mort. Et ko peut ça fait maman ko za na ba makasi, moins énergie. Au cas où il y a un souci, on a la capacité on peut sa maman aide. Parce que tu as eu émotion na été après 15 ans d'absence ya mwana na ya zozonga emballé sans souffle de vie sans force donc ne balakana ka jour azwaka avion bakolakana ka lisusu le seul mfoyo kaka mongo ya faille na téléphone akoyoka kango lisusu alors tu as eu mesure à choc na été que na 2h du matin ça peut tourner en mal on n'aura pas la capacité d'aider la maman. Mais si c'est pendant la journée, on a toutes les capacités. Il y a pour encadrer maman, dans des conditions bien, pour surveiller tension, santé, ma communion, c'est ma femme, ça colis. En ce temps, elle fait 54 ans. Et la maman, elle peut avoir combien? C'est une femme veuve déjà avec beaucoup de blessures. Sauf que maman, fondation Denise Nyakero, ya maman Denise Nyakero, vous pouvez revoir l'heure pour laquelle corps nous serons vraiment très très reconnaissants. Tant que vous organisez Maxime Tazoloba, tiens maman, après ça qui voit pour la maman Denise na fondation Nyakero, oh voice et où tu pas maman Yemoko.
maman na Jani Faye ye moko maman Dorothée oyo banone petite sœur tozobi boye biso bamambo ya famille ke toza na posa corps elongwa kuna le 29 po ekomela biso awa le 30 na moi Jani aza mwana mtete po corps neke elongwa na 2 heures toza na posa corps ekomela biso na moi na 12 heures awa ate ekoma 13 heures ekoma biso tolingi nde ekoma na moi biso famille wana ezalaki ndeko ya mwasi sikoyo oyo nga mama Dorothée nazosenga epa na bino ebembe ya mwana na nga eya na 12 heures na moi le 29 eya na moi eya na butu te ye aza bebe te aza mwana moke te baboti ye lelo ke ebembe eya na butu po baya koseka yango eya na moi nga mona ye namona elongi ya mwana na nga na butu batambola te nakokoka kotambola butu te oyo nga mama Dorothée nasengi bongo donc oyo eza mama Dorothée maman ya Jani Faye fondation maman si vous verrez voir l'air pour laquelle pour la rapatriage ya corps ya maman